Kosa la toilette, ozo fabriquer toilette tito. Te fabriquer te yako vide. Ozo vider toilette. Donc au pepa kaba toilette. Yango musala no salaka. Oh mon Dieu. Papa Gabi aza moi en 1947. Donc 47 c'est qu'il a 74 ans. Il y a bien quelque chose à la peu près combien tu estimé Mouké? Mais 20 000, 30 000. 20 000. 20 000 les a pratiquement on a $10. Donc à ça la kaboye 20 pour gagner un simple 20 000 francs. Azulinga suke na mafo nangai asalema boutique nangai na ndaku na fani nangai. Suke muta yako benga kena sala wesinga na bisune. Asala ka churu wesete na koma kufana na ndaku. Vous comprenez mon émotion, je n'arrive pas trop à je n'arrive pas bien à parler parce que ezo salanga pas si je retiens mes larmes. Papa Doyoué a Otalabiso, tu vas voir cette image, tu vas voir cette vidéo. En tout cas, Binomo Boko constater comment il est en train de trembler parce que Naye est comme déjà avancé. Il n'a plus l'âge de faire ce genre de travail. Azoko Kaïsou n'a qu'à se tenir debout pendant longtemps. Je sais qu'il y a la possibilité de voir ces dates. Ensuite, il y a ces bâtons, ensuite il y a ma boule kak. Il y a ma belle au Korambok. Kosala misala ni ensuite. Nous les mamans que les gens ont 5 000. Mais si tu as un peu de mati, tu as 10 000. Tu as 8 000 sur une toile à l'élite. Voyez, prenez de la peine. C'est l'effort qui m'appelle à moi. La bête à l'ibanga pour te mettre. Bonjour. Comment on Nani, s'il vous plaît? Gabriel. Gabriel Nani. Gasemba Gabriel. Gasemba Gabriel. Yabukoko. Yabukoko, comment Nani? Kachi yango na gaga. Gasemba Gabriel. Gasemba Gabriel. Ok. Yango na iza na kati na yango bena. Ah d'accord. Nga kumuna nga maman Capriski Enchanté. C'est fait que ça connaissance nayo. Papa Gabi, toye kokuta o awa ozo sala nini? Ozo sala toilette. Ko sala toilette, ozo fabriquer toilette tito. Te fabriquer te yako vide. Ozo vider toilette. Donc au pepa kaba toilette. Yango musala no salaka. Oh mon Dieu. O que peut ça âge non? Vous avez un bout la bonne papa? 47. Vous avez 47. Papa Gabi a moi en 1947. Donc 47 c'est qu'il a 74 ans. Ok. Et tant au salakaboye, c'est chaque jour de vida kaba toilette. Chaque jour tu. Chaque jour tu. Et ça comme mikologa. Comme on a 3 semaines une année où je peux commission la commission ya kutimula ba wese ba commission kaka ya kutimula donc même après une année aux commission on peut pas toilette ceux qui toilette ba tondi ba yebi bisiko fanda ka ba ko bengao na ketimula OK ko timula wow et na bongo ba futa ko combien bongo ça dépend kala niveau ya kimanseke ça dépend volume volume ya musala na volume pe muta kupesa mbongo tango senga ya mbongo ya mingi azoketelala mbongo kumena ngo pasi zwaka kaboye suki mamonta mbugo ya be suki monani tozuika kapo pende biki sanga na ndako. Donc motango ya bien quelque chose à la peu près combien to estimer Mouké? Mais 20 000 30 000. 20 000. 20 000 les a pratiquement on a $10. Donc à ça la kaboye 20 pour gagner un simple 20 000 francs. Et namoni oza yo mon côté ozana papa. Bosala kanai. Donc so bosali binomi balé 20 000 wana bokaboli na mutu 10 000. Divisé par 2. Oh et puis mususu 10 000. Donc 20 000 et ça pratiquement on a $10. $10 ce qui va faire que à Rosa $5 à Zupena Muninga naye assistant va faire si $5.
Donc oyo ko permettre ye alia et ce cas de commission mususu c'est après 1 an ce qui va toilette etondi ba lukie lisusu aye ko vider siko papa Gabi ozana bana mwana moko ya mwasi ozana mwana moko ya mwasi azana mbula boni azana 18 azana 18 ans ofandi pe kaka kotoyo ngana za koto onkra yebinda koto tuza pembene na papa tuza pembene na papa wow papa Gabi est-ce que omelaka miliki mingi po oeza musala pasi kochumula osisi kochumula bando vide ba faux septique osimbaka ba salite na maboko omelaka miliki mingi sino tena melaka miliki omelaka ba miliki ndenge nini ba miliki ka obateka na baboutique ba miliki ya sachet oyo bateka en vrague le musina melaka miliki oyo ezalaka na boîte miliki wana ezalaka sukali te ezalaka ya mai he musina melaka miliki wana oyo ya boîte ezalaka sukali te ya mai omelaka ngo po garder santé na yo en forme wow. Comme vous pouvez le constater, papa Gabi a pratiquement 74 ans. Mais à Vidaka, il faut sceptique. Donc, au tobenga biso awatolbaka apepaka wese. Donc, nangambu côté oyo tozali, la vie est pratiquement difficile que pour na vider ba faux sceptique le quoi ndenge ba bendaka ba bengaka ba camion wana minene pour ba vider ba faux sceptique. Alors bato awa ba préféra ko futa ba $300 wana te. Il suffit que azana 20 000 francs na ye to azana 15 000 francs, tout dépend ya ndenge ni ba solo là pour ka ba vider les bango toilettes. Donc c'est un tellement en fait comprenez-moi, je n'arrive pas à supporter là où nous sommes et puis côté la état et santé ya papa vu âge naie kosa musala makasi boye pour gagner un $5 10 000 francs qui vaut $5 seulement. Papa Gabi, na ce qui n'est il faut au condiment ça les comme ça. Na condiment. Pour ngana linga, azu linga suke na ma phone ngai, asalema boutique ngai na ndaku na fani ngai. Suke muta yeko benga kena sala wese ngana ibisinde. Asala ka shuru wese te na koma kufana ngana ndaku. Suke muta wese suka ye na kulakise mutu musutu bokene na akende sala. Omoni makanisi ngai zali. OK. Na bamoka mususu papa oazana âge à boye 74 ans a commis na âge à retraite. Normalement il faut fanda à se reposer. Bas bokolaye, bas sungaye, bas salisaye. Mais quand la yé na âge na yé na 74 ans, il est obligé ya ko memaka zelo ko tumola mabulu ko pepaka badal et puis na ndenge toza na corona eza mikolo yo, c'est un risque, c'est un danger pour un papa de 74 ans. Bandeko batala kabiso de partout pour la triste réalité au bosunga papa de loin tout comme de près. En tout cas tomeka kotala nanu likambo oyo na vous comprenez mon émotion, je n'arrive pas trop à je n'arrive pas bien à parler parce que ezosalanga pas si je retiens mes larmes. Mais papa Gabi, oui? Dis-moi pona kolia osala kandenge nini pona kolia? Sinutela nalia Gabi. Chaque jour. Chaque jour. Na tongo pona melati na pokwa na irolia. Lio sote uta kaka na mbongo oyo ya nani? Tele musutu na sala na banjeta fufu oba la melaka fufu. Da sala kango. Donc tout ça c'est pona kolukaka moyen ya kobikela. Parce que ozana musala te, ozana muta osunga yo te. Yango wana ozomeka kobunda yo moko. Ceux qui copient ko vider toilette et monani oye ko vider. Ceux qui pendant 1 an vidage ya ba toilette ezate bazo kabino commission ezate alors oluki osala nzeta fufu. Nzeta fufu. Osaba nzeta fufu po oteka. Oteka rango combien nzeta fufu? Ça dépend ba jete mususu na teka rango 1500 mususu 1000 francs.
nakesomba mabaya na dépôt na kosala banzeta fufu osombi mabaya na dépôt osali nzeta fufu 1500 nde oteki to 1000 francs 1500 oya ezalaka deux sortes oui. oya mwa munene 1500 moyenne mosusu wana 1000 francs oya mwa munene 1500 moyenne mosusu 1000 francs 1000 francs. Wow, c'est bandeko nanga, je sais pas comment vous expliquer ce que je ressens, mais eloko lusala boye passe bada tongo nana ozwe eloko na posite comme to yeko yela yo sali kaka tala mingi batu kuma bankunu na pona nini azangi musala passe leki akei kote la batu akei yiba pona nini passe mubiso to yiba kate namuta yibi namuta sali musalo namuta leki yemuto sa musalo. Donc ceux qui papa Doyoué à Otalabiso, tu vas voir cette image, tu vas voir cette vidéo. En tout cas, Binomo Boko constater comment il est en train de trembler parce que âge naïe est comme déjà avancé. Il n'a plus l'âge de faire ce genre de travail. Azoko Kaïsous n'a qu'à se tenir debout pendant longtemps. Alors s'il vous plaît, papa Do Yum Toro Oza ambassadeur de solidarité. Donc, meka okonsotize bandeko na obasungako de partout, bon meka kokota likambo papa oyo. S'il vous plaît, na sengi bino ya motema mobimba. Vraiment, na ndenge toza na pandémie oyo ya corona et na musala zo sala déjà kashine na opeza kitoko te, hein? Na ko chia de mosusu. Nga tambolaka toujours na oya réserve. Nazalaka nango toujours. Soki oye bebi na longoli na boaki nazwi mususu. Ah, tana sunga. Nzambe apambola yo. Amen. Komi ya kubwaka. Sko. Kocha oyo. Tu vois, ce que c'est propre. La manière dont c'est différent. C'est différent. Donc, tant au sala musala, au sala musala na cache-nez à propre. Donc, je pense que pour Nalélo, nous avons la situation na bino. Ça. Nazo sala quelque chose. Na bande koloba pour Nalélo, je pense que au sala musala pendant un temps parce que tu s'occuper de la situation na yo ce qui est lilobo ko koloba na bana na yo bandeko na yo onyo surtout ba hôtel de partout au singani ni on sobo ngana ndimi na isifika ka bosunga ngana pasi suki muta malade akoye na nzela mutabulamu azanga katokumona mimiye aketika na hospital bo tsungiye nazuluka mutu akusunga ngai nazana pasi kulia pasi makamonosi ya pasi suki mutasunginga musala ya wese na tiki yango po nazana place nanga na kuzujula sama kuta ezaboite nazulela kaka nde pasi pana bino osunga ngai azole la pasi epa na bino bosunga ngai boza na boti boza na papa ntango mosusu oza otutami ya yo papa akufa otikala orphelin mais l'heure est propice pour que osunga papa oyo akoki ozala mpe papa na yo akozala mpe koko na yo akozala mpe ndeko na yo ya mobali tout comme ndeko no ya mwasi to continuer osala bolamu parce que toyebi te bisika nini nzambe akosungaka biso papa aza na pasi na âge na ye eza âge ya retraite il doit normalement aller à la retraite mais tant que lokola aza na bandeko oyo akopuse ye liboso te mais aza na yo na ngai nde tokosalisa ye pour que afande esika moko akoki kotia eloko na ye liboso ya porte ya ndako atie eloko ne liboso ya porte ya ndako azozwaka mwa 10 francs na ye bato bazosombela ye bato bazoya kosombela eloko ya kolia ou soit bazoya azoteka marchandise na ye
liboso ya lupango na ye to liboso ya lupango esika afandaka mpo esunga ye azangaka ya kolia te azangaka miliki te déjà ndenge aza boye basolo wana ndenge aspiraka yango chaque jour aza na problème déjà il faut amelaka miliki mingi mais awa biso tozalaka na bamiliki oyo lokwa ya bino te donc ye asombaka miliki oyo avrague batieli ye na sachet abaloli ameli yango ye azobenga miliki donc na 10 000 francs azwaka soki alobi akata eso asombali nzanza miliki ça sera compliqué mpo na ye akolia ndenge nini akofutela ndako ndenge nini donc to venir na oseko na papa na biso papa Gabi Oui. papa Gabi pour na lelo je pense que biso mo total la situation non Ça. d'accord D'accord. total la situation na yo pour lia osomba miliki Ça. hein ndenge tobeleli bandeko na obana na baotala de partout o basungaka papa adoyuwe ambassadeur ya solidarité makambo ya rokota yango yo pona humanité papa na biso aza na détresse je sais que tu es orphelin mais o eza komba na yo pona ba papa na ba maman kota likamba papa Gabi solola na bandeko na yo solola na communauté na o basungaka yo pour que to salisa to venir au secours na papa Gabi to zelate akoya to zelate akufa pour que to le non c'est trop tard c'est le moment ya salisa papa Gabi. Merci beaucoup papa Gabi. Merci. Ouais. Papa, bonjour papa. Bonjour. Papa Kombonani. Comment on papa Mwanda? Papa Mwanda. Mwanda Aaron. Mwanda Aaron. Aaron. Ok papa Aaron. Papa Aaron, toye kokuta ona musala. Bozo sa musala ni. Bon maman, on passe. Yamboko misala zate. Bon, malgré tout âge et poussani, mais ce que vous vendez, au tiamoté mais pas battre, au bas famille, au ban, on peut baser mon appart, passe. Alors, total, bon, compagnie zate, service moko bo zate, bon, débrouillez-vous. Bon, on a que débrouiller en go. Il n'y a pas de son métier. Ah, dans le bas, tu as la salle, à musala ya mabe, ça suffit na moi moqué, na so mata savon. Nali atama lipa yango na sa musala yango zo sa musala za musala bo vidaka bon nkola tozana commune na biso ki maseka wa bamso ba na possibilité ba wesi adal bamso ba sasa ba wesi batono bamso ba pine amsusu ya mabulu kaka ya mabele nkola mboka yango na kaka to salaka siko na musala bongo bafuta bino pratiquement combien bon oya kotimo la libulu kosala misala nyonso to wana olema mikolo kuti koleka ezalaki nango 5 000 mais siko makambo ndenge mati tokomi na 10 000 to 8 000 so moto wana leli tosali kaka me mosala eza ya makasi me mwa mbongo moke kaka ntango kozwa yango bokaba yango mpe bato mibale lokola toza mibale donc bozala assistant na yo tosalaka na ye bosalaka na ye ok yende doyen sikoyo ye aza so na force te ngana na za ma force muke yango na ka tobunda kaka meme sifale vendre na me so vendre mo ite yango sala kana makasi soki possibilité ezali to moi Samsung esengena vendre na pe misonto age pour ça parce que normalement il faut qu'il y ait une retraite na âge non. Oui, nous avons des degrés de retraite, mais aux hommes, on a quelques moyens, il y a au fond de la retraite, en gros, c'est quoi? C'est quoi? Au tali que non, au fond de la cour, tous la kayako senga, yango le bite na bando vida kata salité. Ok. Ok. Et bongo, donc bossala kabo chaque jour bossala kaba toilette alors. Bossala chaque jour te. Bossala ka moi mi kolopé les garango. Bisika to sala kala ce qui est tondi mais bengi donc il faut poser la tie kotonda donc ti to poser la appel kaka so ba bengi biso comment parfois 2 semaines 3 semaines bengi da bangot tant peu un mois ba bengi bino ba bengi peut-être to vendre kaka bisika to sala kala so ba bengi biso to sala te to vendre kana banza fandi na bino kana banza to vendre kana banza oh là là. Wow. Et besoin temps il y a kokende hôpital pour nous komera kape moi miliki mingi temps il y a kokende hôpital écoute il y a kolia ko tejana na passe
bon soko ozwi mwa quelque chose ya moke kokola nini kolia oyo ya hôpital wana loba mwa soki malade ye mwa makasi nde bato ya mwa mabwa famille tamba ça ne va pas nde bameme na hôpital mais kaka ma malade oyo ba malaria ba nini tantôt ozomona mwa okende hôpital eza te osombi kaka calmant omeli soki nzambe ayokili yo obiki soki ye mwa makasi wana de intervention pita mais omelaka miliki mingi quand même ngana namelaka miliki nini tomelaka biso tomelaka ti ya rouge ngana melaka ti ya rouge mbongo kosomba miliki wa dépense mingi na mosala ozosala mwa miliki te omelaka ta mpona par hasard mais nasonzaka ngo mpenza te mpo bacalcule eleki ebele na mbongo ya moke wana otala osomba basavon osomba parfois Pepsodent nini osana besoin parfois omela ta mwa nchamba otala bokolia mbongo eza nango moke calcule ezosimba te. Donc, na 8000 francs, wana, c'est beau, 8000. Divisé par 2. Divisé par 2. 4000. Yo 4000, papa rend 4000, papa Gabi 4000. 4000. Donc, bon, ça là, bon, collaborer avec bon. Wow. Siko yo na au foot la ka papa. Bon, ko foot là, naza na lupango ya famille lokolo ya kozanga. Naza lupango ya famille mais lupango ya famille mindondo. Okoka te batiraillement bamesentante donc moi été sur possibilité eza nanga esengeli na luka ndako nanga kofutila tonzambe apambulanga mpe nazoma sika nanga nakende sika nanga donc le pango ya famille donc koswana na koswana. Donc oza épargné parce que ozala na lupango ya famille yo pona yo kofuta ndako nde bafuninga bafuta ka loyer côté ana eza épargné. Donc o esalisaka kaka pona kolia le quotidien à chaque jour. Alors papa Aaron, s'il faut obeta olelisa SOS na bandeko ba otala biso de partout va venir yo en aide kolobani. Andala là va venir yo en aide basunga yo. Olunga na makambo oya opepaka kochumola ka banini parce que na moni no bosani musala mango makasi kochumola kobeta basete kochaboye na age na bino o eza bimisala ba jeune nde il faut basala kango bosasi na makasi na nzoto te s'il faut o senga bana na yo bandeko na yo o baolanda biso de partout o kolobani bon akosenga na ba patron to na bandeko bazana mwa moyen basunganga bapesanga au secours balukilanga aide na débrouiller na bana ko débrouiller ata moi loko na soma mama biloko na teka na vanda moi vie eza mwa mulai ko se traverser boye donc nzoto ko bukana na ko ba infection makambe belé donc na ya kufa avant mais mama kasi mukelo ko ezali na koko tambla neti kosomba pa vile kuna yeko tia la porte ikosunga ngai donc osomba eloko o tia na porte o fandi na yo za ko sa endroit moko ya endroit moko principal na tia eloko wana na tongo na ke wana bapoka nzongi na ndako wana nde na ko vivre mo malamu. OK. Mais yo pe cash ni na weza kitoko te papa Aaron. Eza kitoko te. Peut-être ça là. Longola cash ni wana. Nga tambola toujours na oya réserve. Na msongo. OK. Merci. Derrière papa. En tout cas, nous continuons toujours dans cette triste réalité. Oh tozokuta nangu bandeko na biso, famille na biso, papa na biso. Bazangi lisungi ya kosenga pasi ya koiba mabe encore. Alors ils ont préféré covidaka ba faux septique. Donc badala ba WC. Le kola kotoyo bazalaka na système ya badal te basalaka ba pine mususu ifo mabulu. Alors de chaque fois que tondaka bangonde baza ba mieux placé ba s'occupaka na badal wana ba ko s'occupaka na ba WC wana ko pepa kango. Vu leur âge, na musala bazo sala, ils ont concordé à tamukete. Alors ils ont crié au secours. Babele libino, bo sunga bango, biso main dans la main. Ado yuwe, surtout j'insiste parce que yondo bandaki musala oyo. Quand je reçois des appels comme ça, ils appellent au nom de Ado yuwe. Donc
Je suis venue sur le terrain, j'ai vu des réalités. Nous allons s'occuper d'eux pour un moment. Alors, tobengi au secours na bino po musapi moko et sokolaka et longité. Il faut tout rassembler en motos à la tête 10 à 5 pour tout sunga papa na biso. Balongwa na musala oyo batemisa ata ne fils katelo moko liboso ya ndako oyo permettre bango bafandi esika moko baye kosombela ye loko et permettre ye asomba ye lipa asomba ya kolia et changer situation na ye mwa mukie. Merci beaucoup papa na mwa mukie oyo toreservaki mpona bino. Imak pardon katana ifonde komela miliki ongi ndenge omeli basolo wana omeli sikoyo miliki wana po ozwa infection na pumo te solo wana eyaka kofanda awa donc ifo sikoyo komelaka miliki ya boye ya manzanza omeli esi bakomela oyo batiaka na tite melango kaka makaka boye omoni mosala ndenge ozomela basolo boye eza miliki nde yango omeli kaka esenga yo kwa za doyen epesa na maboko na yo problème eza te napesi na bango za doyen esinga omela miliki mosusu d'accord merci beaucoup papa à travers ngai mpona solola ye papa yebi adresse kisenga 10. Merci beaucoup. Bon, ama njame pambela yo misala njela beno bezo Amen. Voyez, prenez de la peine, c'est l'effort qui manque à la moi. La bête à l'ibanga pour te mettre. Pas la cabibi.